Mbote bandeko ya Kuli Media, mbote bisika nyonso bali na banda kona bino mabuta na bino. Tokutani susu lelo epa na bino na respect nyonso yo Kuli Media pesa na bino. Poto ya kopesa bino basango peto sur la bino ba masolo. Il se fait que depuis un certain temps tout le monde na kati ya communauté na biso, na kati ya ba RDCien, na kati ya ba RDCienne, na kati ya bana ya mboka ba makambo ebele komi okoma lokola banaliser totala na côté ya bolingo, na côté ya respect ya mama na bana to respect ya papa na bana. Banalité ekoti makasi na kati ya communauté na biso. Kobanda na niveau ya likolo tina niveau ya se, to pe kobanda na se tina likolo. Ba scandale ekomi ebele. Toza komona ba exemple pe ebele. Lelo yo tokomi tina niveau ya ko remarquer que na langage ya basi na biso, ba mama na biso, ba o ba boti biso, légèreté ekomi makasi. Likambo eza kobima na réseaux sociaux pona koboma moto esengi na kaka moto aloba te, moto alanda te. Mais lelo tokomi komona te soki likambo ebimi na réseaux sociaux yango nde bato bazo profiter nango pona koatize lisusu flamme, pona kobakisa moto, kobakisa bakoni na kati po moto wana epela su makasi. Ezali compliqué pe ezali soni mingi. Touti kolanda na kati ya réseaux sociaux ba scandale mo ekomiti na niveau ya likolo. Tokotanga bakombo ya bakite pona respect na bango, tokotanga pe ba exemple te pona respect na bandi bana mboka nyonso baza ko comprendre eloko nini oyo toza kolobela lelo. Biso tokokende na aspect wana te ya scandale, mais tozokende plutôt na aspect ya bolingo, na aspect ya respect oyo toyebaki na ntango ya baparent na biso to mpe na ntango ya bakoko na biso oyo ezalaki bakobenga lokola secret ya milieu conjugal, secret ya foyer. Bapapa na biso ebele na bamama na biso ebele babota bana pe basala bafamille oyo babengaka bafamille recomposée, c'est-à-dire mama abotaki liboso na moto mosusu pe baye kobala ye na papa oyo ya bino pe baboti bino. To pe ba misusu ezalaki papa abota to pe abotaki te, mais ntango aza na mama pe aboti libanda oyo babengaka kobota libanda, aboti bana misusu pe na nsima nango asangisi bana na ye nyonso pe bakomi esika moko. Mais toyeba komona ke lelo oyo ezala eloko ya moke oyo moto ayebani to moto oyo azali moto ya malonga bato ya mboka bayebi ye soki eloko mo esalami na foyer na ye to pe eloko moko elingani na foyer na ye ekomi sujet ya moquerie, ekomi sujet ya polémique. Tobosanaka te ke toza babantu, na kopesa raison te na bapapa, na kopesa pe tort te na bamama, mais tozonga mwa moke nsima totala oyo etangami na cadre ya kibantu, c'est-à-dire l'africain proprement dit ya centre ya Afrique. Bantu na époque ya bakoko na biso azalaki moto oyo azalaki soki azali roi na kati ya royauté na ye pe na kati ya résidence na ye to pe baobenga la résidence princière ou le palais du roi. Voilà, c'était plutôt le palais du roi. Bon, on a cours moko ezaki prévu uniquement pour la basi oyaye. Au moment peut-être là-bas topé na ngolo ba région mususu topé ba culture mususu o ezala kati na mboka na biso na ba ethnie mususu. Au moment que le roi azalaki na droit ya kobala mwana nyonso ya mwasi ya liboso ya libota ya ba chrétien par exemple. Topé mwana moko ya mwasi ya liboso ya libota kaka ya ndako boye. Au moment na village on a bana nyonso basi ba kokisi par exemple 18 ans bazana nous prévu ya royal liboso ya roi pote apona. Soki aponi yo te ozongi fa na bino, soki pa aponi yo okomi mwasi na ye na kati ya reine wana
oyo ya royauté. Ezalaki kaka mpona babantu te. Ezalaki kaka babantu te. À part babantu, toza lisusu na bamindele na époque ya César, na époque ya Caligula. Oyo bazalaki bato minene na bamboka na bango. Bazalaki toujours na cour na bango princière, cour na bango ya basi na bango. Oyo bazalaki supposé être là uniquement pour assouvir ba besoin nyonso ya roi, topé ya prince, topé ya mokonzi. Tozonga sikona epa na biso na RDC. Lelo makambo évolué. Ba code de la femme ekoti, ba code de la famille ekoti, ba respect koti, justice ekoti, parité pe kokota. Lelo mona ke ba maman ba komi bato il faut to respecter makasi. Tango likambo eza kosalama, il faut que elongo maman na papa bango mibale bazwa mokano basolola yango. Bavandela yango na chambre na bango devant bana kutu te. La chambre na bango kote basolola yango. Bandeko na nga va kena continuer masolo na biso. Tosali mwa pause pe topesi bino partie ya publicité oyo. Toujours na cadre ya Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. A tout de suite. Ouais, la famille, salut, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Il y a une actualité musicale, politique, il y a société, il y a social, il y a vivre. Donc, Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travailler, bon, on a grand sœur Nabiso. Donc, il y a un grand journaliste à Salama, Françoise Vita. Françoise Vita. On passe à la bagarre, donc, donc, c'est ça, quoi. Vous s'abonner massivement à la chaîne pour l'actualité. Merci et. Bandeko ya Kuli Media TV, tosengi bino botondi lisusu na ndenge bozapete bokeite bo palanganite botikali na biso na émission eza très intéressant. Tozali koloba likambo ya chefferie. Tozali koloba likambo ya bokoko na biso. Mais toye kozonga lelo la modernité. Moi si azui valeur, moi si azui par ya responsabilité na kati ya foyer, moi si pe akomi kozala o ba bengi moto na société. Mais toza komona nini na ba réseaux sociaux na biso. Eza kaka ba mama na biso bana basi. Bango kaka nde tango likambo ekui exemple ya makambo minene utoko ya mikolo yo. Toza komona bandeko ya basi baza komata na créneau. Et là qui si baza kobima na bilili pote bafinga tel o oyibi mobali ya bato o osali bome na source bayebi ata lisolo ndenge eza te bamisusu bazoya na ba discours moko oyo eza correct kutu te, c'est-à-dire takoki korepeta ngo même awa te po bana na biso mpe balandaka Kuli Media TV, la chaîne de l'expérience et de l'excellence en plus. Mais tokotana na mozindo ya likambo yo bandeko na nga. Qu'est-ce qui se passe autour de toutes ces choses-là? Pourquoi lelo bandeko na biso ya mibali to pe bandeko na biso ya basi na kati na ba foyer des ordres comme ebele? Yo moto ndimaka mokolo mosusu liboso ya l'état to pe liboso ya ba prêtre to pe liboso ya bazuzi te olingi mwana mwasi oyo ti mokolo liwa ekokabola bino. Yo moto ndimaki yango boni boni lelo komi na basi kama okomi na basi ya ebele pote obebisa kaka ya yo foyer mozoyeba na yo mpe ke makambo oza kosala ezoriske ebebisela yo foyer. Mais quelles sont les causes? Parce que makambo nyonso cause ezalaka kaka yango mindele. Normalement soki bazwi moto ezala moto abomi moto bakotunaka ye baluka bayeba origine ya moto wana eloko nini aviva na bomwana na ye
nini ememi pour comme matia comme criminel nini etindi asala makambo asali ya mabe origine to pe cause ya likambo ezala toujours important yango toza koloba lelo na kati ya émission na biso toluka toyeba cause eloko nini eza komema lelo bapapa to pe bamama babalani bandimi na miso ya bazuzi pe na miso ya leta pe na miso ya basango pe bakozala kino ensemble ti mokolo liwa ekokabola bango mais okomona bato babalanaki 2 ans 1 an 3 ans bakomi kokabwana pe kokabwana ya motindo nini kokabwana ya haine bato balinganaki na bolingo bakabwani na haine na bisika mosusu bakoloba te non eza spirituel parce que ekoma nango kaka ndenge wana na mboka na biso soki moto akabwani na moto ekomi ote motema mabe to mpe esprit mabe ekoti na kati na foyer na bango non mais tokende na babanalité wana te tozonga na l'essentiel. Quelles sont les véritables causes des divorces? Quelles sont les véritables causes des séparations? Pourquoi de nos jours les familles ne tiennent plus longtemps? Mutu so asali 5 ans na mutu, il faut bobetele maboko. Mutu so asali 10 ans na mutu, wana il faut bopesa ta médaille. Po ekomba nango 2 ans, 3 ans, 1 an, toyebi te bamisuku to bamois. Mais basalaki mariage ya monene, bafamille basanganaki, bato bakutanaki, bato bamelaki, bato basepelaki, bato babinaki. Mais lelo oyo baza sous ensemble te. Quelles sont les causes? Eh bien, on a essayé d'analyser cette série de causes. Que comment on a que la cause est ébélée. Entre autres, les réseaux sociaux. Pourquoi nous avons cité dans les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux est commis locaux, il y a les lots. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'il y a une application qui sort, où est mis dans cadre, il y a échange entre familles, moto musika, moto ebaïkala, où on retrouve Tony. Il y a causé ba moto wana nyoso so attiser ba flamme wana nyoso ezo mema ba problème ebele na ba foyer ya bato eza na niveau ba parents eza na niveau ya bana bande ko na ngai to saba keba na ba réseaux sociaux bitakala ya bato koma ko bima lokola na ebite nguba kutu ebota maka na vitesse wana te ils sont à moi 3 mois mais le comment au moni ya songolo aussi si vous kotala te parfois pe otali pété au bandika ko meka kotala ya pakala ebini ya pakala ebini olugyo ke ne côté ya pakala ya songolo mususu iye bandiko na ngai. Pourquoi? Parce que les lots vitesse il y a internet et comme il aura vitesse il y a lumière la vitesse il y a son. Makambo nyonso na mokili komi ko se transférer par l'internet. Et comme il y a l'internet, alors essayons de réguler, essayons de comprimer ou bien de maîtriser plutôt internet à mots. Moi je pense qu'il faut maîtriser internet, pour réguler à mots, pour que c'est vrai que c'est très difficile, mais la pesibino l'une des causes, il y a makambo nyonso tozobona. Parce que scandale mususu ezobima et quoi ko leka nango pe bato ba yebi na bango te ba mususu pe ba kipete. Mais les locaux mutu yo moko yebi koza na kati ya eloko moko ezo provoquer scandale. Ozui téléphone na yo omi filmer po te olakisa ozana mutu tel. Mais ozui bateke mutu tel wana za na famille, aza na foyer, aza na bana, aza na mais yo omi filmer po lakisa ba camarade na yo que non na kutana kina ombre lili na nzela moko boue. Mais vous avez battu homme lili azana e foyer, ana e famille. Peut-être que non, alingi au pena monter maman ya bien, mais alingi te on reverser ba maman on mwana. Yo si ko panza. Pour na nini? Pour ka o la ça va massa que non, homme lili mutavanda na ba 5 étoiles, abengisa kyo pe olia ki na aimé ça moko. Omoni makambo zo bema. Omoni ba problème les osala. Bande ko na ngai, olimbisa. Moto mosusu okaka na ba réseaux sociaux ayoki lisolo mo pa yebi yango te ayebi yango pe malamu te ayebi origine te mais pour kaka luka nombre de vues na ye na chaîne na ye aye mbala moko na lisolo yango
pe a amplifier yango lisusu ekobandaka na titre déjà titre wana kocha ekolakisa te lisolo wana na kati fo eza makasi bon kota pe na kati parfois lisolo yango eza nango ya pete mais abakisi yango susu pilipili mungwa surtout mayonnaise poka lisolo wana ezwa susu nguya makasi po ezwa susu banombre de vues ebele mais ye azosala yango na but ya kozwa mbongo na ye na YouTube mazoyeba teke kaka na kati ya eloko asali apanzi susu yango ya famille mobimba abebisi susu foyer mobimba amemi susu bapolémique ebele au sein ya famille wana déjà pe au sein ya bato bayebi famille wana nyonso wana ezaka ama kaka na réseaux sociaux oyo ndeko ya songolo te to ndeko ya pakala ntango ayoki kote kuna baza kolobela ndeko na ye ye mpe sans kotuna ndeko na ye au préalable que non makambo na yoki est-ce que tokoki kosolola yango est-ce que tokosala bote na kanda wana ye mpe azwi ya ye telefone selfie kaka azwi ya ye mpe alobeli mpe makambo ya ndeko na ye mpo arépondre peut-être moto soi-disant ana nsima mikambo wana mais yo ozoyeba te ke oyo azwi problème na ndeko na yo peut-être baza na bango mpe na problème ya makasi te mais yo ekobakisa susu bandi kofinga na mobali parfois ya ndeko na yo to mpe mwasi parfois ya ndeko na yo mais na réseaux sociaux obakisi susu pilipili mungwa surtout mayonnaise bandeko nanga vraiment tomeka kolanda makambo tozotourne autour kaka ya réseaux sociaux parce que bacause eza nango ebele mais pourquoi na réseaux sociaux pourquoi na bascandale oyo outi koleka na mboka na biso lisusu une fois de plus oyo esali soni na bosoto tozomona na bajournaliste mosusu azose permettre boyebi na niveau mosusu tozamona bachef na biso to bamikonzi na biso mpo moto alakisa ye mosapi boye il faut za mobali kaka na cadre ya respect nano eza kutu te makambo ya dictature mais respect ya kibokonzi moto aza liboso na yo aza mwana moke na age to aza mokolo me ntango azwi kiti wana ya bokonzi mpo olakise mosapi ozala mobali mais tozomona yango na baréseaux sociaux bajournaliste mosusu lelo bakomi kopesa baleçon c'est-à-dire atelemi na liboso ya plateau na ye aza kopesa bamikonzi wana baleçon ke soki tomoni yo lisusu to mpe toyoki susu boye tozala makambo mosusu important kosala ça diminue la personnalité ya mokonzi na yo to mpe ya moto oyo aza supérieur na yo oza na besoin oyo koloba ngo na réseaux sociaux te. Chers amis, franchement, je vous aime beaucoup. Mais poto koba, la troisième partie na biso ya émission peut te clôturer à vous. La sengi bolanda susu, moi publicité oyo. Et ça la biso, pétango ya romela moi, kopo ya mai. Merci. À tout de suite. Merci mingi bandeko na ngai na ndenge boza toujours ebele liboso ba etandoike na bino kolanda émission na biso ya lelo ya Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. La troisième partie na biso tokosenga nini? La troisième partie na biso tokosenga kaka conclusion moko ya malamu oyo komema conseil autour na biso nyonso oyo komema makambo oyo ya kitoko pona ba foyer na biso pona bandeko na biso oyo bazo ko subir ba kolongono ya ba makambo oyo mema ba na ba maladi na kati ya ba famille maladi na kati ya ba foyer bato baza kobela ba musu bazo ba AVC ba musu ba otika biso conseil ni to kopesa na kati bandeko na ngai to meka ko éviter pona ba oyo bazoluka ba mbongo na bango na internet komemaka masolo ya bato na kati ya réseaux sociaux tokosenga pe bakonzi na biso na mboka
ba meka kosala loi moko contre cybercriminalité. C'est-à-dire basa la loi moko contre ba makambo na nyonso, c'est-à-dire moto yo amoni likambo ya moto et robima na les réseaux sociaux bien sûr, mais à profiter à zui yango a yesu ko tchango epa na ye pote a tombola ngo l'histoire bakisa susu koni pour likambo na ekola susu baluke na ngope ba mesure ya makasi. Tolobi te batia batu na ba prison, mais ba manque de paix et ko dissuader batu. À part ça, conseil ni to pesa les sous. To pesa ba conseil na ba papa na. Biso ba papa. Biso muto ke na rozwa bana batu. To memi bango devant cher, devant l'église, devant ba konzi, devant l'état. Poteto sala na bango libota. Tozala ka pe sûr que tant oponi mwana ya batu, oponi pour la vie. Mingi ba oloba nanga mais papa Thierry. Ya solo makambo zoloba, mais bana ngope bakomaka matoi mangongi tango bakomi na ndako. To boyite na roya pona ba mama, mais pona biso ba papa, tango mwana wana za matoi mangongi te, poto mona ya ngope. Aza na ye boboto, aza kosalela o biloko nyonso lingaka, aza kosepelisa yo nangonga nyonso lingaka. Mais yo moni elokwa yuma, eloba ndeko nanga Chantal Sele Moshiko na Londres. Oza koyoka mama, ba moni yo lokwa yuma, tope ba moni nga lokwa yuma. Ba lobeli sikoyo yango. Bosala nini? Tope to sala nini? Botika babizaleli wana ba papa. Botika ba makambo wana. Bomeka kozala lokwa batoyo asali vi na enyoso tango azaki jeune. Akoke na mwata tina 30 ans, 35 ans. Mais tango a décidé que non, nazui mwana batu na tiena ndako c'est pour la vie, basali na foyer. Et ça a remonté ma passe na bandeko na biso ya basi. Revenons un petit peu à la raison. Bozonga na kibomoto. Bozolinga facilité mingi. Basi baza ebele, c'est vrai. Mais basi nyonso baza pona yo te. Nzamba za zoba te tango akelaki basi ebele. Akela pe mibali ebele. Pote moto na moto ko kozwa ya ye molonga. Mais yo olingi kozwa nyonso ekoma ya yo. Ba maman, bolimbisa nga na linga bino mingi. Boyebika ombre lili toujours à votre service. Mais toya dans le benda bino pe moi matoi. Make pour yo bokoma nango make pour yo et comment kozwa bino ba 1 heure de temps 2 heures de temps avant que bokende l'église. On dirait nzamba loba ke soko te make pour wana te donc ndako nzambe kokota te. Yango pezo boma bino ba mama. Boza ko bossa na l'essentiel d'une femme na kati ya foyer. Boza ko kende mingi libanda. Soki papa tomboki muke azongi so na raison, asali o remarque, alingi olanda oyo. Moi ça ko sala. Yo ano siliki o tomboki pour lelo parité komi. Pour lelo ba reconnaître yo. Na betaki lisola ba ancêtre na biso na ebite so boyokaki. Moi ça zalaki l'esclave de l'homme. Ils avaient écouté la soumission à cette époque-là. C'était l'esclavage. À l'époque de Caligula, à l'époque de Roi Nzingankouvu, à l'époque de Batou Ananyos. Moi, ça, c'est esclave. Modernité et ça là que, en tant qu'humain, les hommes ont reconnu la valeur de la femme. Pebachena et Sika Oyo et que ça ait respect. Mais moi, si les lots pas commis, Soki Alingi, Soki pas Alingi, sala o motema no elingi sala mokili na yo bandeko ezaka pasi na yebi ke ba conseil nazo pesa to pe makambo na koloba ba misusu ba koseka ba misusu pe e kosala bango quelque chose ba misusu ba retirer o ba retirer ya bien o pe ba retirer ya mabe ba retirer kaka mais to meka kozonga ezala biso ba maman ezala biso ba papa ezala biso bana toujours à la raison. Quand il y a pas après respect à bana envers les parents, topé responsabilité à parents envers tout ça il a une mission là. Mais les deux là qui dit quand il y a réseaux sociaux
na ba scandale oyo eza kosalama. Bamama bozoyoka ngai naza wa bino naza mwana na bino bobota biso, mais bamama lelo bazo respecter susu nzoto na bango te. Soko koti na réseaux sociaux oyo application babenga la TikTok, application mo ebimika na mingi te ya ba chinois. Et comme écoute numéro 1 na kati ya monde internet. Mais boye bisarana no to oyo wa contredire nga na habité so inani. Mama nyonso lelo na kati ya TikTok soki abalusi sima te. C'est que aza na TikTok te. Soki abalusi sima te batu ba mona sima. C'est ka na TikTok te. Bandeko na ngai. Ba mama nyonso bakoma il faut mabina. Abini atalisi sima. Abini atalisi sima. Na tina nini na ba mama ya libala. Na ba étudiant to lobby ba ozaba médecin. Est-ce que vous avez un impact ya ba vidéo bozo sala après quelques années tant beaucoup na bambala na bino? Tant beaucoup bota ya bino bana. Boyebi impact ya ba vidéo ya ba TikTok et ko sala pour les images restent. Les images restent à vie. Et surtout les logos comme il a un support, nous sommes ça là que images que vous avez enregistrées peut emmagasiner. C'est-à-dire les logos les cas par exemple en août 2000, on va dire allez remontons un petit peu 2013. Les lotos zana 2021. Ombre Lili azana support d'ailleurs au bomba ba image à bombango. Je me suis voté la carte. Oh, mais image de 2013 et ça va scandale. Parce qu'on a mis ça au sous de cas. Mais entre temps, je vais battre que na minute wana moto wana za robimisa image a changé la vie. A comment na liba la pas bota bana bana comme il a 13 ans, comme il a 14 ans. Bango de baza ko yebisa suko maman que maman. Mais tout tu comme on a TikTok. Tout comme on a yo na WhatsApp. Tout comme on a yo na Facebook. Zorando zalakande boye nous avons vivre. Impact de l'image dans la vie de quelqu'un. Bon mekako changer. Pour mon toi tindi yote maman. Yo moko ke o telemi liboso ya caméra na yo obité na fungola ya na TikTok. Ay ngawana te to linya mote ba maman. Boza ba maman ya kilo, boza ba maman ya respect. Balobaka l'Afrique est la mer. C'est-à-dire le continent na ya Afrique wana eza maman ya ba continent nyonso ya mokili. C'est la mère de tous les continents. Alors ceux qui Afrique eza mère ya ba continent nyonso ba maman ya Afrique baza ba maman ya libota nyonso ya mokili. Puis la première personne qui va trouver dans Mokili Oyo, ou le plus ancien être humain, a découvert en Afrique. Mais quoi en Afrique? Ça veut dire que vous avez un niveau de valeur exceptionnel dans Miso Yankolo. Langage léger. Langage plutôt léger. Langage où on a besoin d'ango, bokomi nango, toujours quand on a des réseaux sociaux, on a des émissions. Maman za sous la respecter à izoto na ye moko. Na maluba na ye moko. Ndeni ba mibali ba respecter bino. Au mona ba maman mususu na kisasa wana abimina camarade na ye to abimina ndeko na ye. Ye wana alati donu. Donu amotiawa. Mokomono so libana. Mais ye azana boule te ke ba déranger. Azana boule kalati kitoko. Mais on a dans zéro à comment tout naïe. Par retourner maman s'il vous plaît. Bah tout maman combien? Mbala moko bandeko baza retourner à combien? Obima qui boye pas la bino. Eza malamonté. Bozonga la ba valeur en abino. Bozonga la bisika au biso tout chaka bino. Au monde a que mon bal a respect. Si akoya ko aborder yo akobenga yo maman limbisa ya maman est-ce que na poso wana yo
na respect nyoso. Mais tant que yo moko zo mixa na valeur te, mobali pa oza na respect na te. Voilà. Bandeko na Cool Media TV na ngala bino mingi comme na lobaka d'habitude. Émission na biso komi na suka. Pe na sepeli mingi kozala bino susu na mokolo lelo. Na tango yo toza boye, butu ese koti. En tout cas nzambe abatela bino na bisika nyonso bozali na ba foyer na bino na bandako na bino. Makila na ye ezala autour na bino. Merci à vous et à très bientôt.